téléphone eye ko détruire ba couple ebele. Okomona lelo papa azana mwasi na ndaku azo préférer na ye azana numéro de téléphone ya voisine mo kala kata lopango. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Donc ma infidélité oko e banda kala depuis natanga Abraham ezalaka natanga ba Joseph ezalaka natanga ba Esaïe infidélité ezalaka. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Nabalandi nyonso ya Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Balobi chaîne nanga, chaîne na yo, chaîne na bango balinganga, nga pe na lela bino ya dégâts. Quand tabao balinganga te, en tout cas, vous continuez ka rolinganga parce que babi Chati la Star est comme goût, et comme kitoko, et comme elengi. Merci à notre réalisateur qui est derrière la caméra, Joël Yanga Balobi, un nouveau riche boss en devenir. Merci à toi pour la Bilili Kitoko, Moussala Kitoko, Ozosala, en partenariat avec Chati la Star Balobi, mon collabo de moi, Babi Yende collabo nanga, donc tu travailleras nga liboso, Iye Nasima. Voilà. Merci aussi à Iye, Moko Azoko coordonné chaîne Oye Balobi, non single le moté Makijos Maya, Mama Makusa. Hein, depuis la France quoi, depuis la Mélin, maman a Amy et Winner, merci à toi, Balobi Moussala, et Zomona nous coordonné, bien coaché, hein, veut dire ozo coaché. Merci à mon partenaire officiel d'Amaïli l'Africain Libre, mon papouche, yo posana toujours pour nanga, otika nanga, te na ba soutien, na ba conseil, na moi ba code, malgré ba confinement, ça là ils sont au boulot, mais Balobi makambo c'est zongi na en place, veut dire Chati la Star, à cause de la merci à mon big boss or notre trésor ngang Balobi Congo référence TV ndarunanga na on veut dire que kata na bouger nazalara wana jamais na bouger jamais na lungwa na nyolungulanga matricule 00 moi la ndako. Merci, voilà, Chati la Star aye sous les Vambino, na émission na biso tolobara 100% love Balobi 100% bolingo, hein, ngo Balobi masolo ya bolingo nde yango tosola nga na bino parce que nazora masolo epa na bino nde boyebi singa Chati yo ndo zaka liboso caméra yo ne loba mingi donc veut dire que yango ngape na loba mingi quoi, voilà. Les autres masolo na biso bolingo ezani tolobela nini tolobela ba moyens de communication, tolobela ba réseaux sociaux, tolobela ba moyens c'est ça la rebat ba se contacter quoi, voilà. Balobi réseaux sociaux ça en bien mais ba plante des belé pas batou concernant communication en général. Balobi communication est-ce que eyaka ko aider biso to se contacter na batou to za na batou pembeni à travers masolo ya musika to communication to pe média to pe internet to pe réseaux sociaux et ya pour détruire masse, précisément pour détruire République démocratique du Congo, donc la RDC, voilà. Yango to mekampo sola mukenga na bino to mekampe ko solo la ba ba sola kaka to mekampe ko solo la momke na ebiti tuzara na so ba téléphone na kala tu dois vivre bien apparemment hein. Oh le bananga te que non ton téléphone ezaki to dois vivre te to dois vivre. Oh le bananga pe que non ton ba réseaux sociaux to yeba ngote to dois vivre te to dois vivre to ça la bien. Ou comme muninga lettre muninga zon cdo pe moi lettre mais ça rappelle goût hein. Ils aura goût hein aux lettres mon boy chéri na ofungo le tangi au sali moi njombo après ce malango au répondre ils aura non pe moi bien lelo yo ba faciliter so tâche ba ti ba téléphone mutakoza na Angola le quoi Daisy Mujinga ma grande sœur Robenga ne bo sololi mutakoza en États-Unis comme ma maman chérie maman Césarine na Robenga ito sololi mutupa kozaka na RDC awa okoko benga epe bo solola pe kitoko ba faciliter biso montage mais ma belle ngo komini ah papa téléphone e ma bene biso ne na Congo tozo ma be en tout cas tozo ma be téléphone comme lié oyo batu ba komi ko se prostituer na téléphone
bato bakomi koyiba na tele donc bato bandana na bango koyiba toloba te ke non prostituée ezalaka te ezalaka mais ekoma lisusu mabe koleka ekoma lisusu somo koleka ozomona mwana moko ya moins de 18 ans baparent bafacilité bapesi ye téléphone akozwa telefone wana ekomi sujet na ye ya kokende kobima libanda bakobebisa ye mpe na se ya telefone mpo anini mpo aza na telefone akozwa barendez-vous mama okontrole sous telefone na mwana te soki opesi ye eza na bamama oyo bakontrolaka te neti nga mpe na mwana nga avant comme ça 18 ans na banda kokontrole telefone ye makasi ya kosangana te alali mpena bona ye nazwi telefone ye natali oyo namoni eza ya mabe na kotuna elobi na ntongo alongoli yango oyo nani ça c'est qui c'est quoi soki aboyi nakangi ye telefone eza susu te nasala ye boyi na mambo ya telefone parce que c'est une fille azalaki na moins de 18 ans nayebisaka ye mokolo au moins okokisa 18 ans okomi un peu majeur wana nde okoyeba kogere telefone na kogere bapele parce que nayebi te so emonaki classe okolande ndenge nini mpo oyebise ke kosolola na garçon intel te kosolola na monsieur intel te aosolola aozwa numero ya telefone ne akopesa ta mosusu mwana apesi na ye na cadre te balinga ye na cadre ya connaissance mais mwana aza nanu immature akoyeba wana te mais mobali wana ye na intention abebisa mwana ta mosusu soki azalaki ne na telefone te abenge ndenge nini oyaka tokutana intel aobenga te telefone communication ndenge moko mpe na biso lelo bamarie ebele bazolela na bandako eza mpona batelefone telefone eye kodétruire bacouple ebele okomona lelo papa aza na mwasi na ndako azoprefere na ye azala na numero ya telefone ya voisine moko kala na kati ya lopango baosola makasi me balopango moko boyeba teke basolaka na bomoi boye basola te bapesa na mbote te omona papa ke sukola yo wana elongi papa de la maison kangi elongi kanda bien mais ntango avandi kaka na kiti awa fio na bavandi pembeni baosolola baochache bonjour ça va namonaki osukolaki ye namonaki olekaki wa mipende kitoko merci wana mpe merci basola kitoko mais na bomoto boye basola te wana nyonso nini telefone ya mabe te telefone eza bien mais tozo koutiliza yango ndenge nini tozosalela yango ndenge nini telefone oyo telefone lelo ye koyede bato na makambo ebele epesi basolution makambo ebele moto akozala azobela na province aza na mbongo te plus loin encore ici à Kinshasa bafungwela biso basystème moko ya batransfert ya bambongo na baréseau na batelefone nakoza na mbongo awa ndeko nanga azobela aza peut-être na bakongo nazwi kaka na kati ya ndako ata nabimi libanda te na kati ya ndako kabo nazwi telefone papa na beti natindeli ye mbongo azwi ye pa bimi libanda ki kala mwa kabine mwa pembeni a retirer ozomona ke telefone eye quand même koyede biso olokende banque oluka carte ata na butu makasi ata 22 heures bakabine wana babimisa mbongo esalaka nango neti biso to na victoire boy donc de 6 heures à 6 voilà okoya o récupérer mbongo na yo soki mpo lobi te barisque na kobima te ta mosusu butu na bima na keka ya victoire non batiango partout na bacommune nyonso ezalaka eza na bakabine mwa minene basala mpe oyo balala boyebike na quartier na bino place mombo orange man ezalaka nabwaka bino te non c'est bino publicité te voilà oyebiki coin moko ezalaka baréseau sociaux babimisaka bambongo wana so batindeli mbongo okende kobimisa je m'excuse ezokoyede biso ezofacilité biso to vivre un peu na liberté de choix téléphone mpe kaka yango oyo bastress ekodestresser biso bato mosusu bazalaka lelo avanda na ndako boye solitude peut-être aza nango na fiancé te mais aza omona telefone na ye akokota na telefone abandi obeta baje mpona kala ezalaka te obeti baje na yo longoli mwa bastress okoti na baréseaux sociaux par exemple bafacebook baventure ebele esalama na facebook omona oyo apiblie oyo afingi oyo esala mpe ke moto aseka esala mpe moto atara ye moko omona te moto afai na telefone ne ma oseka ye moko to comprendre yango te oseka nini te oseka peut-être amoni elo omona facebook to na whatsapp to na youtube esekisi ye ozomona ke ta mosusu elongoli ye ta mosusu bana ntongo aseka ye te ta mosusu moto akosekise boye en live azalaki te mais au moins son téléphone
lui a fait sourire. Tu vois un peu ça. Donc, ils ont téléphone, ils ont le mot ya bien. Mais qu'on utilise en gonde, ils ont ma bena katamboka na biso. Ils ont ma bena bato bazali banda parce que tu as le bela karamboka na biso parce que ngala na Congo, faut na le bela kamaramba Congo. Téléphone au kako. Et ya ko apporter biso makambo ebele ya bien, et ko apporter biso pe makambo ebele ya mabe. Quand à travers téléphone yo, bato ba oboma bato. Tu peux imaginer? Mutu mo yo yebite, o monate. Beaucoup de gens na réseaux sociaux, na Facebook. Yo wana na lingi yo, je t'aime. On est ça mami mi bali hein. Na lingi yo, za kitoko, za boye a lingi yo. Mais yo za nondoki. Aussi za téléphone réseaux sociaux. Tokuta na mkolonini, mobali yo wana okei. Kundulu kuna terrasse yo uo bokutani na muto yo yeba to monate. Oui. Réseaux sociaux ça bien, ça peut nous réunir un jour peut to balani. Mais au moins to yeba, to utiliser on ndenga bien ah na yeba ni fio la Facebook, na lukampe na yeba famille na ye, na yeba bandeko na ye tout ça. Mais lelo yo ba jeune garçon, na ba jeune fille et tali bango te ayeba ta muto na yeba na Facebook anani. Il suffit ka beaucoup un hôtel, beaucoup cher hein. Et puis c'est bon. Ce pas PC mon PC, ce pas offélé, ta maman le kana kinyo ndeko. Olingate. Olingate so ba PC ba téléphone la bato koto fouiller. Olela. O baba chati plairant. Tu vas plairer. Ma on ba fina ba garçon ba sala na ba réseau na ba téléphone. Olingate. Ba kepe ba kutani ba sali pe nyonso o ba ko sala mos na mobali mais ba yeba na te. Ba mona na te. Imagine. Tel degré ya robanga te hein. Muto banga soute po ani téléphone elongo la so fausse. Téléphone. Lelo oyo to ya encore plus loin, to na ba réseaux sociaux. Ya ngonde ko boma. O moni yo aimbela téléphone mais elobi ebele na kati. Est-ce que batu ba que téléphone oyo Charles Mombaya yembaka lelo oyo ko détruire batu boy. Batu ba mona ngo nzembo ka normal to yemba ngwa misuku ba bosa nango. Ndeko na lo baboyo zano so bosa na nzembo yo. Chango la ndako ne na lo bano bo avant 6 émissions, tant aussi ces missions. Tiens nzembo allo téléphone yo kango penda na Saint-Esprit. Au mona ki azara prophète. Charles Mombala ayemba makambo. Ya ba réseaux sociaux yemba mama ba téléphone wala kudu ya ebine mama ba YouTube tetanga kufaka à l'époque ba YouTube ezara na boete. Ba WhatsApp ezara na boete. Papa maman utilisera téléphone ndenge nini. Téléphone ezo bebisa bana ba okota ba ota ba film ba porno na téléphone. Poza na téléphone. Tu utiliseras téléphone comme bebisa masse. Tu peux imaginer Ososa maman abinoté. Tu m'excuses? Ososa papa abinoto za moi impoli bo beba na ba parents. Mais la Facebook so koti maman d'amour. Maman chérie, mamouné, papouné, o bani ko publier ba parents. Yo lo sa bango. O sola la bango. O ara respect. Abo lo kuta boyko. Est-ce on a mbalo bo sensation nzoto? Bo sensate boni ko mame la biso na Facebook makasi boy. Ni nyango. Oh. Boni ko tia ebele bo na Facebook on a réseaux sociaux. O tia sur na YouTube. Le quoi boza bata bolingo. Mon chéri, bon anniversaire de notre mariage. Mon cœur, je t'aime. O ti ba mbuma mikema, ya mitema na pum pum pum. Et ben tu pou. Natinga la ngala sera bosa va bien. O tia biso makasi. On dit boza na bolingo makasi nzoka bosa la séparation des corps depuis. O lambela mba été. O tia 100 mètres mais yoka ko mamela biso na Facebook makasi. Yoka na photo bolingo moko olinga te et la seke basa Facebook bo pousa na te wala mobile ne nzoka na fin fond bolingo eza susté bolingo si la première amour bobale laka et si là opesa no su mobile nzoto te kanga makolo brise o brise le o ça la fermeture maman papa mon que réseaux sociaux comme ça ba hypocrite. Réseaux sociaux ba téléphone comme ça ba hypocrite. Mutu bolo ba raté facilité nango SMS. Bonjour, j'ai besoin de nini. Ma fille chérie neti ba oncle musuzu alobisa ba nièce neti mais na Facebook so moni loro no audiongola atali moi ma vie akena WhatsApp no atali ba statut no nyonso papa mais motema solo diongo na kasa motema alobisa roté
Ba ami mosusu pe bon bolo bana raté mais azama kasa kota biloko oh ça peut pas j'aime. Mais à l'obstacle hypocrisie et côté dans monde de téléphone, dans monde de communication. Maman, papa, zala consciente, mitala, miloba. Au ça il a réseaux sociaux ndenge nini, au ça il a téléphone ndenge nini. Est-ce que moyen de communication na yo, tu l'utilises bien? Point d'interrogation. Tu l'utilises mal? Point d'interrogation. Bon si que la biso ba tona ba chaîne ba YouTube, to utilisant bien, to pesa ba information, to lire bon à YouTube pour to samsala. Net yom to ça aux ano elo côté. Tika ambouye batu tia mega na o solo la seka sala bani tika ko ambouye batu na ba beze ezanga mutu na makolo ba busy ezanga mutu na makolo tika pardon tous les mythes nyeso ka congolais okota na vanda na rabo sur na téléphone boy jamais na okota na chercher bien okuta ka news moro buzz ya buzz on petit suka wapi na vie privée ka buzz vie privée pe ka buzz botika biso ba star toza so na vie privée te to publier nyonso o mwana nga beli pour na kangi photo ma fille est malade pour na osenga na matolo o na obela mutu pas na kangi je suis malade oui na obela na obetela nga batol siko yo aneti nani pour la ça nyonso na Facebook non oh tika biso vina biso ba etala ngo de aboye biso nyonso ya biso zana o ya robomba te tika biso to zana biso bongo mais yo te mama yo te papa yo ne waneti nani oh là là. Voilà, c'était la Chati la star. Un peu à propos de réseaux sociaux, de communication, nos téléphones, comment nous l'utilisons, en mal ou en bien. Téléphone, elle aura bien, il aura kitoko, mais tout ça, elle aura bien. Tu es bappé que quand téléphone, et même si on a l'élite, quand téléphone, et kotika la na mokili. Yo, kufa téléphone et tikali. Voir même numéro de téléphone. Et tikala et comment mutu sera un numéro na ya chain ta bengeli mutu po yamba mais je t'ai kufa déjà oh nani ya benga do ba komi ko banga na numéro na téléphone na yo kufa mais téléphone ba bosani ke téléphone etikala na mukidi yondo kufa mais au moins mpo muta yamba yo a banga mais nzoka ndeta mso bazo utiliser téléphone na yo donc téléphone ya ngo eloka bien ya ngo eloka mabe preuve ne que ce muta kufi téléphone pe ko tikala muta sala ngo mais au moins na batu bando banga ko yamba bando ba oyamba numéro na yo aso za susté donc et a ezé lo amabe pour muto tika soko commenter et lo na Facebook te muto tika tam su batu banda ko souhaiter ba joyeux anniversaire tant ozaka na bon moi lelo okufi et ko leka banka na Facebook boy muto ko souhaiter ata akanisa yo azate muto azaka ami na Facebook ko beno makasi ba bonjour neti na bi muto bo ama makasi na ko souhaiter batu ba bon anniversaire pardon. Ah ma kasi monko. Ata bwana no ba mite. Ah mon anniversaire non. Bon anniversaire. Boy ba ni wapi ya. Ni non. Ni on no koso bo souhaiter ba bon anniversaire. Ko ka li ba na makasa ta yo moko. Ni nyango. Pardon. Limisa. C'est la téléphone bien. Papa. C'est la téléphone bien. Ils ont moyen de communication. Bah ça on peut dire c'est la bien. Yom to c'est la mabe. Yom to c'est la mabe na talo na lo banayo. Yom to c'est la téléphone mabe pour yo que ça baninga mte ma passe, yo que ça copine mte ma passe, yo que ça copain mte ma passe. C'est la téléphone bien. Voilà, je vous aime tant. Je vous aime beaucoup. Merci à notre caméraman Joël Yanga. Merci à ma grande sœur Nancy Ngaoula. Merci à tout le monde qui m'aime. Continuez à s'abonner. Vous continuez, j'aime, commentaire. Et ça, vrai bien.